Zambe na lula zamba bikama zamba elonga mokonja alongisa mokili mobimba. Mokonja wansiso katina esika oyo kona louange pe adoration. Yahweh na zamna nikona telema liboso ya lingomba mobimba zamu. Ngana zokita na mabele na lali na potopoto kwete kolo yo matale kolo. Lokumu na pese pai na yo zamu. Makoba na yo zamu kobima na munoko na ngai pambo na ebikisa ekambo na mitema oyo ezoka. Yahweh nazokita papa merci kwete ozamalamu. Kwete bolimbola eza na suka te. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Des semaines passées na sima mama Rodiane ateya kibiso nengete na biso tozali na biso lolenge ni tokoli kozala délivré. Lolenge ni tokoli kolanda Yesu. Lolenge ni tokoli kozala na kati na bomoi na biso. Mama Rodiane azula kibiso exemple ya batime na mukanda ya Mark 10. Asosolisa kibiso ndenge nini batime atika ikazaka na ye ya masumu. Peut-être yonanga kino na mukolo na lelo tozali kotambola tango nazo na kazaka na biso ya masumu. Délivrance bien-aimé eza na lolenge ebele. Mutu mususu azali koluka délivrance kwa kangama na milimo mabe. Mutu mususu aluki délivrance kwa kangama na misala mabe. Mutu mususu azali koluka délivrance kwa na masumu zaba yoka ye mawa akakola. Bien-aimé eza na bato kozwaka délivrance kwa na maladi. Ndakisa ya batime esengela Yesu Masiya aleka kwete batime akakola. Ndeko mabe kupanto siko ya zapana kisini bala transmita na mkata ya Jean 5. Esengela ki Jésus Christ aleka pona akakola. Ezane ndenge ya mobali na Jean 9. Oya kota maka kufa misu. Esengela ki Jésus Christ akenda Jerusalem kwete ayeba kukangola. Ezali susu na bilenge zomi bien-aimé na mukanda ya Luc 17. Esengela ki Jésus Christ aleka na Jerusalem kwete bandekona bazalaki na maladi ya maba bayeba kukangola. Mukufi misu bien-aimé esengela ki Jésus Christ aleka. Mwasi atangaki makila banda 12 na mukanda ya Mark 5. Esengela ki Jésus Christ aleka. Baoyo bazalaki na kati ya fulu Bible lobi babandaki kofina Yesu. Me mwasi wana azalaki wana babengi lingomba. Alukaki délivrance banda des années. Me azwaki yango te. Bible lobi asilisaki bambongo. Atekaki pena bilamba na ye. Akendaki pe kosenga pa bandeko na ye. Bien-aimé, na mukanda Mark 5. 3 histoires za wana. Ezana ndeko moko lisusu azalaka na cimetière banda longtemps. Abandaki kovivre na cimetière. Esengelaki Jésus Christ awuta Jéricho aya koleka. Serusu bien-aimé afukamaki na makolo ya Yesu. Kwete mwana mayana ndako azalaki ya kukufa. Ezalaka na Mark 5 bien-aimé. Destination ya yonanga eza lolenge nini. Tozali batu ya kobika ya kokangolama. Tanso kotika na kapa bebe spirituel. Amen. Mwasi akakaki makila azwaki grâce kwa yokaki bien-aimé. Amoni fulu ezali koleka. Azunaki kutute. Ayokaki bien-aimé. Azui décision. Non. Ngai nasile. Soki na kei. Na kanisi. Soki na simye lama ya Yesu. Ngana kobika. Amen. Amen. Mwasi wana telemaki akendaki bien-aimé. Melelonga na kolobi la délivrance ya maladi te nazukaka introduction. Pasteur dimanche oyo ateyaki biso pe tozalaki na partage oyo etalisaki biso ndenge nini tokoki koumela na kote ya bakomi na mokanda ya Josue 1:8. Amemaki biso tina 1 Thessaloniciens 5:17. Amemi biso na tango yo te na tango yo medite. Omelite parole. Ekomema yo wapi na losambo. Losambo ekomema yo wapi na pokola. Pokola ekomema wapi na délivrance.
Rite bien-aimé. Rite azalaki maladi te. Rite azalaki maladi te. Rite azalaki te Jésus-Christ aleka. Histoire ya Rite soki tolandi yango ewuti mosika ewuti epai ya Lot. Histoire ya Rite. Rite azalaki mwabe. Alléluia. Rite azalaki grâce bien-aimé. Nazopesa chapitre tolingi totanga. Chapitre oyo biso tolingi totanga ezali na mokanda ya Rite 1:14. Tokokende mpe ntina tosote toke na Rite 1:16. Tobanda kosote kaka bien-aimé. Tozokozwa bapoint oyo komema biso na délivrance. Amen. Rite 1:14 Bible elobi boye. Bongo babandi kolela lisusu makasi mpe Orpa ayambi bokilo na ye. Nsima azongi na mboka na bango kasi Ruth alingaki te. Alingaki kokabwana na bokilo na ye te. Alleluya. Ruth ayebaki ke bokilo wana soki nalandi ye nde moto akokomisanga na destine. Bien-aimé, yo si omona vraiment mutu oyo yebi nzela azokende te, yo lobika te no ngafona ko mapoto na nzela mai. Ngafona ko mapoto na nzela mai. Mais na nzela mai kuna bato bazokufa. Bien-aimé, bato bazokufa bazali baoyo baza na bomoi, bazali baoyo bakomaka. Tomonaka bango bakomi, me bamisusu bakufi, bamisusu bakomi. Rite alobi ngai okazio oyo ngai nazwi nakotikalaka te. Amen. Wana ezalaki nde délivrance ya Rite. Mutu oyo alingaki kokambolama te ezalaki nani Orpa. Na kati ya l'église mpe bao balingi kokambolama te bazali. Orpa alingaki kokambolama te nzela mokusa alobi kote Rite azokata bokilo na ye tala yebi te. Nakende kokufa na ngai nosambali. Bana na ye kuta yaki na bango ye Naomi esi bakufi na bango. Bongo ngalekende kokufi na wapi na nzela. Toke na chapitre 16. Chapitre 16 lobi kasi Ruth azongisi kotinda ngai te. Kotinda ngai na makasi te. Natika yo kopekisa mpe ngai te. Nalanda yo pamba te esika yo okokende. Ngai mpe nakokende. Esika yo okofanda ngai mpe nakofanda. Bato ya ekolo na yo bakozala bato na ngai. Nzambe na yo akozala nzambe na ngai bien-aimé. Alobi ke nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Ekolo na yo ekozala ekolo na ngai. Mboka na yo ekozala mboka na ngai. Mais Rite atelemaki te bien-aimé. Rite makolo na ye etambolaki. Rite azalaki na molende. Rite azalaki kokende na lubambu nyonso bien-aimé. Tomonaki esika Rite alemaki. Tomonaki esika Rite azonga nsima te. Mais Rite molende azalaki nango. Ezalaki molende ya ndenge mosusu. Bien-aimé, haleluya. Tozomona Orpa aza pe eglise ya lelo. Orpa aza pe eglise ya lelo bien-aimé. Tango aye kotala eglise yango bato bazalaka misato. Nakenda kote bambundebeka. Eglise yango besima eza te. Orpa azongi. Orpa bibe mwasi azaka na famille te. Atikali na ye kaka ye moko. Mobali mpe te. Mwana mpe te. Alobi tala kokende na nga te. Tala na ya kobota ezoleka. Tango ezoregrete ta ya kobota ezoleka. Molimo na Nzambe ezosala nini?
ndengenini délivrance mususu bien-aimé ezafo yamba Yesu eza délivrance muntu ayambi Yesu muntu azotambola na kobanga Nzambe muntu azotambola na volonté ya Nzambe ye wana nde muntu ayamba Yesu muntu atosaka mibeku muntu alandaka mibeku muntu asalaka oyo Nzambe alingi muntu oyo atiki mabe nyonso ya mokili na nsima alandi bisengo ya lola. Alleluya. Eza lokola riti awa landaki bisengo ya lola alobiki esika yo kokufa ngana yo esika yo kozala amonaki eloko ezalaki na Naomi ezalaki eloko moko ya motuya ayebaki Naomi esengeli mema ye na destination bien-aimé biso tolandaka nani lelo na ntongo nazopartage na bana leki na nga mosusu aza na 14 ans mosusu aza na 8 ans mwana senkaka auti koteyanga na ntongo auti koteyanga na ntongo motema na nde tokisani na esengo. Haleluya. Bateyinga bango misato na ntongo onga na tunaka bango sukatulinga mama lelo teni chapitre elini alenga siko na bandi bamambanga na explike bino boteyanga nani. Haleluya. Rit balobi rit auti na desanda ya malédiction bana oyo Loti abotaki na bana na ye. Rit auti na desanda ya Moabe eza bana ya Loti abotaki na bana na ye. Soki botangi mokanda ya Genèse 19 bokende kokuta ke bamoabite ezalaki bana ya Loti bien-aimé bana malédiction libota oyo etakilamaki mabe esika litakende kobotabela tanke plan ya Nzambe ezalaki ke rite fazwa délivrance po ete rite alakisa biso eglize ya lelo eza lokola entre parenthèses tozwi olfa tobengi ye lokola eglize ya lelo te po eglize ya lelo toza bandimisa position mundimisa position Apocalypse 3 na verset 15-16 likolo moko soki ekoti likolo moko etikala na nsima soko yo tutakadamo asende likolo ezalaki liboso ezongi soko yo likayeba kiasi kuna basende ye asali ekobo oyo mpe ezalaki na nsima erekile lisusu te kasi kuna frene oyoki tabundi na eglize katuka mbati eglize epanzanaka te eglize epanzani bien-aimé olba na kati eglize meriti alobi ngariti nzelekeli Naomi yango na nzela na kokende nano nasali te nano natangi makomi te nano nameni te paroli te nano namoni bowasi te nano natie bote te. Alleluya. Rit eske bariti baza na kati eglize oyo bien-aimé nga natalaka na ngafulu te natalaka mpe décoration te me natalaka misala esika ezosalama twana posa ya kantite te me twana posa ya kalite. Riti ntango abandaki Nehemi bazalaki mibale te azalaki kaka ye kaka na Nehemi alobi te gai yo esika yo kokufa mabe fana kufa esika yo kokundama mabe na kundama esika ekolo na yo tozala ngai mpe na kozala bato na yo baza bato na nga mai yo komela nga na komela ntango kofukama nga na kosambela moabito ayebaki priere te bien-aimé akomi chrétien. Alléluia. Lisolo alika ya riti peme esepelisaka nga makasi bien-aimé yo mpe na nga tosala alliance na Nzambe. Eske nga mutu nazoteya yo naza mpe delivre nakanda na Yesu wana nameditaka parole nayebi Yesu wana to nasalaka na nga baventure. Alléluia. Eloko parole oyo ya riti soki navandi nalobaka no bien-aimé bowa
Boasi azopesa biso l'image ya Nzambe. Boasi azopesa biso l'image ya Jésus-Christ. Naomi azopesa biso image ya kala ndenge nini tokoki kogumbamela Nzambe. Naomi alendaki Rita ala koloba nanga lisusu eloko te. Biso siko soko lobi na mama ye mama koloba susu eloko te. Amangela. Siko awa Rita makaki Naomi to amangaki yete. Hallelujah. Amen. Pono sala délivré. Linga motema yo mapeto. Jean-Baptiste ayaki. Selo makomi. Jean-Baptiste mukabotamaki liboso ya Yesu mena ndenge ya makomi ndenge tolobaka parole Yesu nde mutazalaka mpe akozalaka mpe Yesu pendant la création azalaka. Alléluia. Mais ntango aye kokotela libumu ya mama Marie akomi sikoyo lisusu mokolo ya nani image wana ezotalisa biso bien-aimé na kati ya lingomba mwana moke azalaka te mokolo mpe azalaka te. Bano bauto te yanga na ntongo baa babebe 8 à 5 ans 14 ans baa babebe bien-aimé baa babebe. Nzambe alobaka na monoko ya Joël na Joël 3 na Actes des Apôtres 2 à partir du verset 17 tina 18 alobaka ke bana na bino bakoprofetize bakoko bakolota bandoto bana na bino mpe bakolota bandoto. Yango lelo tozomona bashede yo bazoteya parole bambriere na nga wana balani bayebi parole. Alléluia. Mutu wana alali kuna mutu wana ayebi parole. Soko tuni ye bakamanzambe ndenge atelelaka na ye awa akoyebiso masolo. Alléluia.